kombote na bino nyonso komesa ngolandanga. Eza mawa, eza pe pasi po na bino ba chrétien. Bozoye bate bokolanda nani. Parce que bolingi lobate. Bolingi miracle. Soki nganga ye abandi ko sala miracle, ale bino so côté lié. Bolingi kolanda ye. Naloba na bino ke muluba akoza musala nzambe te. Je pèse mes mots. Ezate ke naza contre bango to zo finga bango te. Ezana iloko na lobaka avati lombo akoma président république. Na lobaka ngo na 2015 na sala vidéo na Congo number 1 na lobaka ki muluba akoza musala nzambe te. Et je vais vous expliquer prochainement pourquoi muluba akoza musala nzambe te. Malheureusement naza pe na tenté. Alors baluba bazo utana bamboka na bango na Kananga na Mujimai bazo ya na poto tina Kinshasa na koluka musala ya musala nzambe parce que ce sont des peuples paresseux musala maso ba bien monté musala ya électricité ba bien monté musala o misala mi badi basala ka charpentier menuiserie bango ba misala wana te balingi kolia balingi musala ya juriste balingi musala ya koyiba balingi musala ya babenga oneni ya ba commissionnaire balingi musala ba pasteur. Donc ce sont des paresseux, c'est pour ça que le barake Kasai les grands Kasai ils ont province moko improductive. Donc ba produisent rien parce que ba toni ba paresseux. C'est pour ça que mona balu ba kuma ba nomade ko kende na bamboka batu ko kende ke pa bazotika pa na bango ba konga pe ko tonga pa na bango te ba ko tonga pa musu parce que ba bi ke so afanya na mboka na ye akolia nini. Ce sont déjà improductifs. Alors bandeko tango bokolanda walesa eza mawa bandeko na ngai. Jésus Christ alobaki oyo baza batu na ngai ezali ba oyo balingi liloba pe batia yango na misala. Mais bino bolingi ko liloba te boluka toujours wapi pasteur makasi apôtre makasi tout ça olingi liloba te tango bako délivrer yo lukwa yo olingi liloba te milimo ya mbindo ekozonga na usuka ya kati nzoto na yo ekozonga na yango kozonga même si on va briser l'alliance mais le coup là yo lingaka liloba te ekozonga na yango réussite ça possible. Alors bandeko botala walesa ndenge zo traiter bana na nzambe oyo bazana problème peut-être ya rivalité ya kimbanda ndenge na landaki ndambo na monike moko na bango na baluba boyebi ke na église ya baluba bato assemble ngona ka baluba. Alors moko ya muluba azoki soki fiancé na en Allemagne mais tango solo la kana fiancé na en Allemagne nani camarade na yepe azalaka wana ayokaka yepe fiancé ayokaka mutu boka zoluba esengaki ke aluka basolola après ko solola eboti makamususu mais sikoyo eyebali na kati église sikoyo wale sa lukwa zane pasteur te lukwa zaki nganga ayebi na yelo côté ayebi déontologie pastorale te aye asala même pas étude biblique donc ayebi sikoyo ndinga ko gérer problème wana te a gérer on ndinga na ye et créer ba problème koyo ki samuto soni or biso tozali pona ko traumatiser ba fidélité toza toujours pona ko bomaka moto toza toujours pona ko la bonne solution s'il y a un problème ceux qui bango ba weli mobali baza batali bosote basi ba wela toujours mobali parce que moi si amona ke posa na kimia faut ba le baki abala posa la bien faut ba le baneke aza na mobali et c'est vrai parce que mibali ndem to abokisa basi basi sokota na poto au moins 80% des femmes baya na poto mibali mto abengisa bango au moins 15% des femmes baya ba parana bango batinda bango mais okuta po azwa vie mobali mutazalaki wana pe yazwi vie et 5% peut-être ka yende mwana et bango nyonso wana et suka nango bakoma bengra ba reconnaître te même oya bengisi ye même oya aider tango ya ye pozo musala
asala oya koki suka nango ebe bakaka. Voilà. Donc na kochela bino sikoyo boyoka vraiment walesa o bino mobengi musala nzambe ninga zo traiter bato. Et boye peke walesa tanga te. Même Bible ayi ko tanga yango te. À l'opposé na musala nzambe faut tanga. Mais bino so bazo na bino vérité ah aza tribaliste alingi baluba te alingi boye te mais non. Mais so bazo yebisa bino vérité te bosa siko ndengeni. Ba walesa wana ba mukuna parce que bele baza basala nzambe te. Bino ne peut pas basala nzambe parce que boyoka ki asala ki miracle. Miracle ki nganga bo komisa ngo ki miracle ya nzambe. Eza mawa bandiko ngai. Miracle ya ki nganga bino komisa ngo miracle ya nzambe. Ale bo bandiko landa ye. Bandiko tango na landi yango et puis ça passe yango no mona osala vidéo oyo. Vraiment. Soki bo moni mosala nzambe azako teya akangami akomi ko binaka. Cela veut dire qu'il faut musala nzambe. Tout le monde a walesa. Abina papa pourquoi? Parce que aïe côté yate. Aïe bini on salate. Azo me mabina la distraction. Allo bandeko tolanda bongo to tchaba verset biblique. Voilà. Tozo benga dans l'église. Numéro ana badiakre tozaki na bango babengi. Ngai nde nazo sambisa yo. Mwana mwasi. C'est grave, hein? Est-ce que vous t'entendez le bagage de moi? Papa n'a pas qui bongo va faire une stratégie que le quoi là dans la moninga. Voilà moi si senga molimbi si. Papa, ngai na zemo ba na yete na kwa. Tika. Ça n'a pas de sens. Tika na lobi tika. Boto le micro. Alors, bandeko. Au départ bomoni déjà ninga zoko traité avec brutalité bana nzambe musala nzambe akandi wana te bomoni ninga zoko traité na brutalité bana nzambe tolanda banda koloba likambo depuis beya loba Papa cha micro makasi loba Papa l'air représente kinga ke naji mobile na Allemagne. Tango na présenta ki oliboso ke osi mobali na Allemagne. Nde yebeya aye akomi camarade nanga. L'air na ebisi. Yebeya pusani pembeni na yo. Boyebana ki kalate. Kaka na sima présentation. Cha micro pembeni. Kaka na sima présentation. Nde aye kubima o akomi camarade. Ngape na beteli ke mobali nanga azande kwa ekolo moko na Félix. O azande ko nanga. Beta le solo malamu place wana nazoyo kate. E bandi ndenge ni. L'air ye aye akomi. Tango na présenta ki yo. Oui papa. Nde ye apusa pembeni nanga akomi camarade. Po akomi camarade ndenge ni na ebiso nini? Tosala na na département moko na sensibilisation. Nda pusa proche tokomi ba camarade. Ayebisi ngake tango na ebisi mobali nanga eze ekolo moko na Félix alobi ngape na ndeko Félix bakoma kosola na telefone nanga soki mobali abe bakomi kosola ndenge nini yo moto connecté ye na mobali yo zaki kosola na mobali ndenge nini akomi kosola mobali abanda kobenga abanda koluka chaque fois to solo la kaka à chaque fois to solo siko so na solo la naye ye ba solo ba cc alo bana cc mobali atuni nani wana solo ngai c'était camarade na ngabe ya ndeba awo pesa ye na pesa mbote ndeba komaki ko solo na vidéo ate appel à pamba à chaque fois mobali soto solo la ye pe kaka ba solo la o baza bandeko mobali kuto anda oyebise o bombelanga mama niti nanga bien nga kuto na banda obenge ka semeki na eba semeki bandika kawa nda yebise wewe badoke buto kwa jika. De nouvelles recherches scientifiques indiquent dans ces que la véritable cause des taux élevés de sucre peut en réalité ne pas être la... Il s'est fait que, papa, il s'est fait que les jours où vous m'avez présenté ici que j'ai obtenu un fiancé qui vit en Allemagne, c'est alors que la sœur ici...
C'est alors que la sœur s'est approchée de moi. C'est vrai que nous travaillons dans le même département de sensibilisation. On n'était pas vraiment proches. Mais le jour où vous m'avez présenté que j'ai eu mon fiancé qui serait en Allemagne, elle s'est approchée de moi. On a commencé à causer comme étant des camarades. Et lorsque je lui ai fait part que mon mari est dans la même tribu que notre chef de l'État, elle aussi a dit oui, moi aussi je fais partie de la même tribu que le chef de l'État. Alors il s'est fait que comme mon mari aimait très souvent m'appeler régulièrement au téléphone, et chaque fois ça tombait que lorsque je cause avec mon mari au téléphone, elle était toujours à mes côtés et il pouvait parler en coulisses. Pendant qu'elle parlait tout bas, mon mari a capté qu'il y a quelqu'un à mes côtés. C'est comme ça qu'il s'est intéressé pour savoir qui serait à mes côtés. Je lui ai dit que c'est mon camarade qui est à mes côtés. Alors, lui aussi, curieusement, il a voulu maintenant la saluer. C'est comme ça que, en causant avec elle, avec mon téléphone, elle lui a dit que nous sommes de la même tribu. C'est comme ça que mon mari lui a donné comme injonction de garder très bien. Tu dois garder vraiment ma maman Ruth, tu dois bien la garder. Et curieusement, j'ai commencé à l'appeler ma belle-sœur, parce qu'elle est de la même tribu que mon fiancé. Ça va. Mais makambo yeko koma ke ekoma problème ndenge nini mwana mwasi loba sikoyo na 2019 nde mobali na ngai bisinga mwana mobali moko azoluka mwasi kuna na poto camarade na ye Jean Pierre na bisinga nasenga bafoto ya beya na tinda mpona eye apo kaka na nsima présentation nde aye bandeko bolimbisa lokola eza nayebi te nini ezosala ngai nde nazosambisa yo mwana mwasi. Ici que j'ai obtenu un fiancé qui vit en Allemagne. C'est alors que la sœur bandeko nazolongola yango parce que ezosimba te vraiment c'est triste po changer ya mobali nautika koteka mwana ayebisanga mama faso papa benginga akangelinga c'est-à-dire que bantu ya église bazobenga papa bakosela biso bamakambo po faso abengi akangi eza bien te na nsima ya après 3 jours namonaka mobali akomi kolongola alongoli bafoto na ngai nyonso ya profil na ye après 1 mois namoni aposte foto na ye na profil ya WhatsApp nga mpe nalobi peut-être ndenge balobaka baza bandeko peut-être asali bongo natiki na ngai navandi ti awa ava tobanda campagne ya le 14 juillet nde mobali asali erreur alingaki asalela ye audio wana asali erreur ekekota na compte ya mobali aleki na nga ntango mobali aleki na nga yoki audio wana atindeli nga yoka mobali na yo audio ezoloba yabeya wanji na nga ja moi wani njingutumina makarto ayo musango kundekeli kwa ngondu vek bandeko oyebi ke moi to continuer en socialité je ne comprends pas ayo musango kundekeli kwa ngondu vek longana lingala di alobi nazotindelo baka bandela ndenge lobi yabe ya bolingo nini yabe ya na ngai bolingo ya motema na nga nazotindelo ya mbala oyo 20 carton na suka mwa awa ya mbala oyo soki oteki kosala ndenge osalaki osala ojo wana place wa ezali tika kona batiaba bato ya technique boya kozwa me ojo
toke nango kuna. Bese yo mutu balakisi kende olakisa ye. Po mobali abanda kotindela mwana mwasi biloko ya bilokoso azoteka. Nde a changé akomi kotindela siko moninga na ye. Weto jinanja mwa weto. Esilika wa. Esilika wa. Bandele lisusu ezoloba yabe ya weto interprète koloba. Yabe ya weto jinanga jani weto interprète ezoloba nini? En tout cas, ma chérie, bonjour. En tout cas, bisous, ma chérie. Tu es l'amour de ma vie. Bandele suna chiluba. Yabe ya weto, chérie wani weto, jinanja mwa weto. Ujibishumwa bana wani. Ngambani. Esili. Bonjour, Yabe. Pesa sikoyo beya. Beya ndenge nini semeki akomi koloba yabe ya weto jinanga jani weto. Chérie wa moyo wani weto. Papa, makamuno sera ni talobeza. Sa micro. Makamuno sera ni talobeza lukuta, sans vérité. Tout d'abord, ngana sera ni toyebani na groupe tobando travailler. Tokende ka wana kuna problème sate. Tokende ka yabe ya weto jinanga jani weto. Numéro wana bajakra tozaki na bango, babengi. Ngai nde nazo sambisa yo. Lobaka yabe ya weto jinanga jani weto. Eza ndenge nini? Eza boye. Ngai nazwi numéro, mutu apesi nga numéro ya na bango eza na poto. Naza pe na numéro wango ya mutu wango tobenga. Kuna na sate. Oui. Esa la bapesi yo numéro. Kuna na sate. Jinanga jani weto, yabe ya weto. Eza nini? Papa, nga moko na yoki oso. Na yokaki yango c'était jeudi na tongo to salaki carnaval. Na yoki ba ojo wana ezaki ebele. Nayebi mutu te, naboyi ko répondre. Oya banda ko répondre wana mungombo na yo bien mutu. Wana na répondre tosi tosoyo na bajakra bapesi nga stratégie. Bapesi nga stratégie. Bandeko, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Bandeko, ce n'est pas la peine ya ko continuer yango. Na banzi bomoni agissement ya musali na nzambe. Batu oyo bazo benga musali na nzambe. Bozo mona ndenga zo gangi la bandimi na miso ba para na bango bazawana. Bomoni ndenge azo longula basi bakoba mikolo valeur na miso abana mike. Pe alobi yango yemo ke ngande mutu nazo sambisa yo. Donc le pasteur se fait juge na kati église. Ndeko ngasi kona lo balabinoni. Ngana dénonçaka ndenge bato musuba dénonçaka te. Ngana dénonçaka na ba verset biblique na ko lakisa yo ko yebelo kote. Alo bandeko tokobenga inani. Wale sa tokobenga inani ange du ciel. Tozwa Bible na Galates 1, 8 à 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Mes chers frères et sœurs, à 2 reprises, l'apôtre Paul prononce une malédiction envers quiconque qui prêche un autre évangile. Bible bengiye ange du ciel. Ce n'est pas ange du Dieu vivant, mais ange du ciel. La Bible. Ange du ciel, c'est l'ange du diable. L'ange de Satan. Il y a un ange du ciel. Balobi soki ye aye ko lakisa bino
aye kote ya bino oyo biso tote ya kite. Pourquoi benye ange du ciel? Parce que ange du Dieu vivant akokoya na komemela bino doctrine ya babete. Mutako salango kaka ange du ciel, c'est-à-dire serviteur ya Satan. Mais oyo ya nzambe akoyela bino kaka oyo ya malamu. Oyo ya saleza doctrine na biso te. Mais doctrine na biso boyoka totanga na Philippiens 4. Philippiens 4, verset 2. Boyoka, j'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Bukota ngape na 3, so bolingi. Ezape bien bota ngape na 3, c'est-à-dire 1, 2 à 3. Et vous dit, na Saint-Tiche, babana ensemble l'église, moko me bayo kanakate. Mais apôtre Paul a yebisi bisote, si babana wela, moi sinon babana wela mubali, ndenge ka oyo, ekwei pa ya sataniste walesa. Alors, apôtre Paul a salaki nini, parce que Bible zo la biso. Makambu ya église et comme il m'a dit, il faut pas traiter en kaka na kati avec douceur et amour. Il faut bango mi balé tango aussi lisa ba sepela. Ba comprendre que mutazana a tort azate mais eyaki pobozonga ndenge Bible zo tindabino. Parce que bozali na kati ya amour fraternel. Bozali na kati amour du prochain te, mais amour fraternel, amour oyo ezako lié kaka, ezako unir kaka ba frères et sœurs ya église moko. O bazana doctrine ya Jésus Christ. Voilà, mais sikoyo walesa asala cours biblique te, atanga la Bible comprendre rien te, bomoni ndanga memio. Mondimi o alandaka selima pa na ngai. Ako memilango ndenge wana te. Mondimi wana nakasenima pananga. Ako memilango ndenge wana te. Ngande naza ko benga na on église. Ngande naza ko sambisa dictature. Hein? Tala dictature na kati église. Na ba mama nyusu ba fandi, bango nyonso na mibali, neti ba zoba zoba, comme si on dit ba zoba zoba. Bazo landa mutu moko o ayebi ne rien. Ndeko soko yebi di lobate, ozana nti mutu moko azo kufa. Oyo bana wana basali ba mama wana na kati église. Na biso tozana amour fraternel. Likambo ya grave oyo bango basali eza na ngote. Oyo basali ya grave eza na ngote. Il fallait wale sa aluka ancien moko oyo azana sagesse spirituelle. Azui bango mibale akena bango toujours na kati église hein, akena bango na bureau ou bien na kwe moko boye asololi na bango. Et à trouver les bango une solution appropriée. Solution qui toko, ba pesa nimbote likambo abu, pia esili. Mais si ko yo wale sa nukula yebi na rien. Interprète yebi rien. Bato pe ba izana kati église ba yebi na bango rien. Ba kumi ko seka. Ndeko keba na viso yo seka ga pamba pamba. Biso papa oya biso banako interdire biso mutu seka pamba pamba. Parce que ba omono neti kizengi. Tala. Alors, yo, ignorant que vous êtes, ozozwa avion awa, ok, de type à walesa, a salut le pe fier, yaba sataniste, omoni pété, ozongi, awa poto, alors que tiki ba vrai basal dans zame na poto awa. Tala. Tala. Alors, molim soki ye azote ya mate ya mabeboyi, azako se comporter mabeboyi, c'est que azana molimo santu te. Molimo santu ego tika yete esa makaba boye. Molimo santu ego lexeli lobaneni agoko vivre. Alors le col azana molimo santu te ago pe ko délivrer te. Donc délivrance oyezo ça là c'est satanique ça nzambe te. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vraiment ça passe pour nos Congolais et ça mawake génération oyabino et bimisi ba zobe belé oyo bato bazo comprendre les sociétés. Tala
Yo tanga, ozo qui n'est pas honnête ou aller satanga na été, en plus sataniste. Ogoya web sanga ke, ba Pierre, pe ba tangate, ba Mathieu. Mais écoutez, bango ba na Jésus, hein? Jésus avec n'importe qui était. Mais il travaillait, il passe à Moussala. Jésus, Christ a recruté que des travailleurs, des gens qui ont travaillé, bateau, il passe à Mbongo. Si on retourne à ça, à travailler dans la société, rien. Azaki ne féticheur. Si on retourne à Mukuna, on travaille à Wapi, rien. Azaki n'a pas su catcher sur boxeur. Bango tout retourne va travailler. Surtout Moïse Mbiyo travailler wapi. Moïse Mbiyo a 6 classes arrêté diplôme d'état civil. Mbala bango tala yo na ko responsable l'église. Ni pas travailler. Autour Kalamba yo travaille pas wapi. Awo ça OK, il n'a jamais travaillé. Mais beaucoup basa na nzambe neni. Yalo zo monaka basa ko violaka parce que ba travailler ba yebi rien. La plus de 90% des pasteurs violeurs, je dis bien violeurs, sont de Balouba. Je dis bien des pasteurs violeurs. Vous voyez bien, moi. D'ailleurs, j'ai demandé au gouvernement congolais, il y a aucun église, Dieu Balouba. Parce que ce sont des gens qui font la honte des pasteurs. Alors, bande konanga et trop sur Bible, na tcheka misatu. 1 Corinthiens 5:5, 1 Corinthiens 1:5. L'église ya Corinthe. Moi na moka mubala zalaki wana a dragué moi si ya papa na ye. Tango a dragué ye basangani. Likamongo eye ko yebana. Mais babeta qui était, bafinga qui était, ba traité likambongo na kati église. Apôtre Paul na bandimi. Bayokani ke ba livré ye na Satan. Mubali azaki mwana mukeke mwasi. Lukola mwasi ça être moko faible, même mwana muke akosaka ye, alo ba condamner mubali. Ba condamner mubali ba livrer na Satan. Toujours akozwa akosala repentance. Bonga zonga na kati église. Soki ba bengani na musala nzambe. Kende réfléchir, reconnaître ma bena yo. Zonga na kati ya repentance, confession et repentance. Après, on reprendre musala na yo sala. C'est ce que Paul a salaki. Parce que bisoto bengana na mutu libelate. À moins que à se repentir. Mais ceux qui à se repentir, tous en droit toujours récupérer. Pour tout ce qu'on a dit là, malam. Pour aïe banini ya salaki. Yangwana ba livra qui est na Satan. Mais alors, na base na pesi no exemple, misatu moko oyo Paul azoloba, mutu azana doctrine na bisote. Oyo azana doctrine na bisote. Azala koya kote ya makambo oyo ya bisote. Azala maudit. Azala maudit. Tala. La sixième moteur. Et ça récent. Et ça sur au troisième jour, sur le deuxième jour. Votre comportement moteur, quelqu'un qui se déclare être pasteur. Tala. Et c'est pareil aussi avec Mukuna. Mukuna kutukuna ne ko violé à main armée avec revolver. Moluba. À main armée avec revolver. Oh, musumu kengi na Canada, ko violé na mama bato baluba, ko mema bango tipa iba basokolaka. A violation qui va 80 boy à Kimi, to ko récupérer. Assemblée à Chilombo, a kende suna pouvoir. Ce qui Chilombo ko zala ko alongwe. Oh, to ko récupérer biso moko to ko tika eti na Canada. Parce que c'est canadien. Bandeko, si on a une faute grave, on a la caille. Tu sais, tu as baluba batala caille.
parce que pour na moluba ako pasteur à cause de ba dégâts ebelé mais le ça moluba pour na bango ça va Bible le biso vous commettre péché de participation na banzi za na déjà 10 à 11 botala na ba epa na bino na base na déjà 10 à 11 c'est pourquoi si je vais vous voir je rappellerai non ils ont 3 ans voilà déjà 10 à 11 si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Péché de participation. Tant yo bazo kebisa yo, ozo kolinga koyoka te, posa moluba, ye pas moluba, ozo commettre le péché de participation et comme mayo na séjour de mort. Et séjour de mort est entraîné oti na li felo. Oazana matoya koyoka ayoka. Bana nzambe vraiment na tiki bino nzambe pa mola bino. Bo panza vidéo oyo po baninga musuba yebake wale ça c'était un aventurier de mauvais goût. Azarade musala nzambe te, et musala nzambe kozo ba comportement na te. Ezaka yete mukuna Moïse Biye onani Mukendi Kalambayi, parce que belé, par exemple, ça nous a bêté. Ce qui yo, si dans votre église, les pasteurs de Moluba, sortez vite. Sinon, c'est jour de mort de Goyambayo. Dans la question verset biblique. Ce que vous avez fanatique qui Moluba est à Lyon. Pour que vous ayez ABC au Bimakuna. Merci beaucoup. Nous avons besoin de